Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. On guérit même du VIH-Sida. Oui, je peux d'abord prendre sur le plan psychologique. Parce que le VIH-Sida, c'est une maladie qui vous tue d'abord psychologiquement. Si psychologiquement vous êtes déjà guéri, vous dites que celui-là qui est en moi, je le considère comme un ami. Je connais ses techniques, etc. Et je vis avec. Mais c'est déjà une guérison psychologique. Et vous vivrez même le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, il y a des traitements. Je commence d'abord par les traitements avec les antirétroviraux. On dit les traitements par ARV. Mais avec ça, c'est juste l'apparence qui change. On a une bonne santé, on a une bonne... on se présente bien. Je veux bien, mais c'est déjà mieux. Mais on reste malade. Ben, on peut rester malade, mais l'état évolue à 80, à 90%, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des traitements avec les plantes. Et là, je suis tout à fait catégorique, je suis tout à fait sincère. Je ne peux pas déclarer n'importe quoi. Moi, je sais que dans mon parcours, j'ai rencontré des plantes et des plantes qui soignent. Et vous avez été guéri avec ça? Oui, maintenant, je suis complètement guéri de cette maladie. Le médecin moderne l'ont prouvé. Bien sûr. Et donc, je vous dis ceci, madame. Moi, maintenant, ce virus, il n'est plus dans mon corps. Mais je reste avec mes frères et sœurs en communion d'esprit pour que nous puissions arriver au même diapason. Et ensuite, ce n'est pas parce que je suis guéri que ce produit-là, c'est un vaccin, que je dois faire n'importe quoi. Donc, je dois continuer toujours à vivre dans la prévention. Parce que ce virus, il peut revenir encore une fois dans mon corps. Mais je soutiens que notre médecine traditionnelle, naturelle, à base de plantes, il y a des expériences qui sont probantes et qu'on doit pouvoir encourager. Voilà, nous avons pas mal de questions autour du VIH-Sida. Est-ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs, il n'y a que peut-être 3 moyens, madame, c'est la fidélité, l'abstinence et... Il y a comment on appelle ça? La fidélité, l'abstinence, le préservatif. Moi, j'ajoute le 4e, c'est l'ABCD. L'ABCD, le D, c'est le dépistage volontaire, madame. Ok, qu'il faudrait aussi faire si vous voulez bien. Parce qu'il faut savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes un séro ignorant. Pourquoi avoir peur? On a peur. Alors, je vous dis merci, Mme Aline Okongo, d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que cette ronde d'animation, jusqu'à la fin du mois de décembre, restera ouverte pour vous. Puisqu'on a beaucoup de questions à vous poser là-dessus. Il y a de ces personnes qui en souffrent déjà. Leur attitude dans la société n'est plus bonne. Donc, on a besoin de vos conseils. Tout à fait, madame. Alors, merci à vous, fidèles amis téléspectateurs, d'avoir... Mesdames et Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messale. Nous sommes live dans Welcome TV. Oeza chaîne à Banamboka. Lelo ezali samedi le 12 décembre 2015. Alors, on a pesi bandeko nyonso mbote, na pesi bandeko babenga ngai na musika mbote, na pesi iPhone mbote seko zali nzamba pambola yo. Alors, na zana communiquer moko très important na zo pesa. Parce que ça na ba kamoko ezaka très penda sérieux au biso to négligeaka to mona ngondire za makamo pamba. Alors bandeko ba décida ki vraiment ba kende pena na ndeko wana oyo afingaka ba pasteur binomo boyebi, afingaka basi ya ba pasteur, afingaka bato no surtout. Donc ba yokani vraiment que non, faut ba que na vraiment na l'état. Donc parce que ekomi trop kofinga famille abatu kofinga ba journaliste ya biso ya Welcome TV awa ba pasteur ya koleka awa donc partout et bani même moi-même qui vous parle nazape victime ya makamuna et puis na makamou susi ya bienté oyo aloba ya Isaiah bienté. Alors na pesi yo siko chance ndeko parce que na boyi kutu ke na tanga ba kombo parce que ça bienté. Alors na pesi yo chance bazaki na réunion il fallait vraiment ba ki no code ça va dossier na calma ki yango muke étant que pasteur nazali président ya pastor in the community in the United of Kingdom yango nazo pesa message oyo étant que pasteur ya diaspora
pour n'articuler aussi que non aux atteint réflexion pour donner un sujet à réflexion au y a na plateau awa au y na plateau au y koloba makambo na yo oyo ce que monique aux ana évidence que makambo yo solo bagaza solo au lobby pour na pekisi bandeko ba kende na direction na obangi ba kende ngote yaka loba makambo na yo so monique aux ana réseau so monique ezala ki nous sommes des chrétiens, yaka, loba makampo makambo, loba ba musiba kan César ya solo, yo mon loba kete ezalaki eloro mombo. Ce qui pèse ya solo, oui lobi non on a évidence, yaka na peso na plateau. Donc soit en réflexion, o ya oleka. Et ça message on a lobi ki na peso yango parce que na za pasteur ya communauté, président ya pasteur de communauté na kati ya United of Kingdom et puis nazali pasteur na kati na diaspora. Alors nazo pesa sous message mon communiquer mon ko oya Église Mangembo bazana veille na bango le 31 décembre 2015 veille wana à partir à 17h déjà pour te rezala ko fungama ti lobina tongo en tout cas bandeko boye belé na salle na bango na église mère ozana Tottenham et puis nazana communiquer moko ya pasteur Mouya oyo azosa la réunion moko lelo Dieu l'avait révélé makambo yo tozo mona lelo oyo ba musulman bazo sala nzambe ala kisaki yango alors nazo tanga yango rapidement pasteur Mouya na Infilde chers frères et sœurs le 22 juillet 2012 le Seigneur m'a accordé la grâce d'annoncer l'émergence d'une puissance politique et religieuse qui allait terroriser le monde voire lien YouTube azana lien YouTube benga na opesa yo l'émergence et la chute de l'État islamique aujourd'hui ce qui avait été annoncé est en train de se dérouler sous nos yeux. Je vous invite à vous joindre aux chrétiens qui prient contre cette bête. Si vous le pouvez, venez aussi participer à une réunion qui aura lieu le 12 décembre 2015 à partir à 13h30, dans les lois à partir à 13h30 au Banda, sur 521 Edford Road, en Enfield Wash, IN35UA. Alors, pasteur Claude Mouya, bisonno surtout aux alawana na koma kuna taba 15h en retard parce que dans une émission wa les messages aux opesa mais puis nazo pesa sous message na biso les amis de Jeannette Kabila réunion na biso ya le 21 na Hilton Hotel à Londres ezali tokobanda na tongo na salle ya église et après église tokoya na Hilton Hotel bisonno surtout aux ala vraiment tous à la ponctuel tous zanga te to banda pe koya na tous à la pe na nini na église pour célébrer 4e anniversaire. Il y a les amis de Jeannette Kabila. Ndenge to baki nazo tanga ngol na Swahili awa. Donc ça l'a bien parce que mikolo to sa entraînement vraiment le Swahili na ndenga bien. Donc Swahili pena bora penda. Warafiki wadada Jeannette Kabila tuna parti ya kufikisha mwaka ine itakuwa hapo Desemba ku Hotel Hilton. Kabila ya kila kitu tutaanza na maombi bande ya ita kuwa jioni tutaenda kuburundika kidoko na kupa kinwaji kidoko hapo hoteline tarehe 21/12/2015 tumewa alika wote wa rafiki wa dada Jeannette Kabila hapo Europe musée wa Dani Frank Akile musée wa Busara bienvenue pasteur bienvenue Mesalin wame alika wote karibu sana bila shaka wana ezali biso les amis de Jeannette Kabila. Alors na lobaki que il faut moko to pesa rappeler témoignage à bato nasi bandeko babandaki émission bamunde na lakisi mama wana na écran oyo azukisi azobikisa maladie ya sida. Est-ce que vraiment étant que bandeko nous sommes des Congolais ndenge mama na lakisi eza mabe azali mama africaine eza na Congo siko mabe nini ezali tango bomoni image ya mama na biso azoloba français kitoko avec journaliste na biso na kati na Kisasa azoloba français kitoko studio kitoko c'est notre pays le Congo siko olobelanga mabe eza wapi oh lemsu lelo batu musuba kolobaki non ele kate mabe eza wapi tozongisa makanisi na biso sima. Alors on a le baïké, on a la ligne, alors mouton a pesé moté
samedi passé oyo rataki ezalaki papa nono natalaki yango na moniki a ekatalaki alors papa nono nabosanaki te napesi yo mbote. Alors nalobi ke na ba restaurant tango restaurant ebanda na kati na Angleterre nalobaki ezalaki Didier Lombanga mais Didier Lombanga azaka na shop na restaurant mais restaurant pendant na table pendant na nenga bien na plachette go voilà c'était notre frère JR Desite Masela yende mutu abandaki ko sala restaurant na ye na plachette go voilà JR Desite Masela donc restaurant ya munene na pesi mbote sika ezali. Alors ceux qui paient aux yeux tozongi lisusu toyeko ya na batamoko bosusu tata mapasa bandai ko sala na ndaku na mwasi nazo azolamba na ndaku ti aye ko sala shop na ye na West Green wana ya Charlie shop na ye ya Shegen. Alors tata mapasa il n'était pas kabiliste. Tata mapasa azalaki mutu oyo azosala donc aza coup de pied résistant na pour travailler na gata Angleterre. Il n'était même pas kabiliste. Mais tango shop na ye restaurant na ye plutôt et comme il a succès ba komi ko ya ebele tango abandaki ko betisa concert ya premier concert à BC si je ne pense pas ezalaki concert ya Kofi ya betisa na Bristol ba tondaki ebele donc tellement que ba tondaki ebele ba betela papa ma passe à calcul ba bi que non vieux yo komi na mbongo pour comment se fait-il Kofi ndenge na po betisa concert ezala makambo ki na yebi Kofi ndenge salaka Kofi ezala ke non fubu kabola ndenge nini nakangami na tata na pasa makambo esimi donc c'est que tata mapasa komi na mbongo. Alors les Congolais tata mapasa n'est pas kabiliste, les Congolais basela tata mapasa likita pour ba baby sa shop restaurant na ye siko na ngona zo kende siko na koti na ba restaurant tata mapasa n'était pas kabiliste mais tala ndenge to baby si restaurant na ye à cause ya jalousie to mona akomi ko progresser ba komi ko lancer ye ba komi akomi ko betsa ba mise concert oyo bazo tonda plein mais n'était pas kabiliste. Mutema mabia ba Congolais o baza l'Angleterre balinga ba bebisa business na ye ko ya epai ya shop oyo moko ezalaki pe na Layton biso tozo uta West tozo ke na Layton na shop ya président Ngando o azali résistant na kati na mboka oyo shop na ezali na kombo ya Kowet. Il n'est pas kabiliste akomisa représenter azali résistant fongola shop na ye Kowet afongola shop ezaka Kowet batu ba profiter siko ba komi ya osala réunion et pas na ye pour azaki na moyen makamozo simba tanga eko fongola deuxième shop na répété résistant combattant en Angleterre n'est pas kabiliste ni makamba politique mais il combattait contre les régimes afongoli si deuxième shop na ye kaka ba combattant o babane ko ye pa na ye ba bundisa ye balukela ye problème pour akanga shop donc nazo zongsa batu na mémoire to zonga to tala siko ke non ezalaka nango makamute ko te po naza kabiliste te ezalaka nde batu balingi muta progresser na communauté te Général Ngando n'est pas kabiliste tanga fongoli deuxième shop. Moi je vous dis des choses vraies kaka ba combattant na idina ba petiwa na bazo telema na ba coin soki ba moni mutazo ke ne shop na bazo ba ko kende kuna te azoteka ba pondu ya poison ba komo ko tshela ye ba kisi na kacha shop na ye po ba boma ye azolanda ngai ezaki na ba moment moko boye kutu tellement que ba kisi ba bana ko tshela ye ya mabe akoma ko piquer na ba crise po akufa ki motema mabe ya ba Congolais nde ekomi ko sala eza malamu te soki mutu lelo aponi kam moko boye soki bazo profiter pour na mboka les gens vous trompent na uti ko lakisa maman wana c'est une femme africaine maman oyo tanga va kuna lakisa batu na kata chaîne ba sepelo habitani nga lati kitoko